Muki yombete tota kamba matubulu mameni Nzambe a exaucé prière na biso et journal lelo eza esengo pote nyonso ndenge kaka pesi biso grâce biso ya koloba te misala nde nyonso koloba yango te ya muke misala nde ebele donc esengo na biso tozwi gouverneur mwana na biso ndeko na biso ne Congo donc Congo central de Kazangula Mwanda esengo na esengo qui ne sera pas seul. Et nous l'avons tous dit, nous n'allons pas continuer à laisser notre province dans l'abîme. Grâce est jeune, mais il est entouré. Il est quelqu'un que les gens veulent voir réussir, y compris moi-même. Et nous ferons tout ce qui sera notre possible pour que cette fois-là, nous puissions rompre avec les nombreux échecs que nous avons connus dans le passé. Et là, comme on a dit, lobby azawana pour le peuple. Azawana pour na batu nyonso, azapona ko unifier bana ya Congo central, azawana pour na règlement des comptes, azawana pour Congo central et soit vraiment en vol quoi. Yango to sepeli makasi, Nzambe asungaye, il est jeune. En tout cas, Nzamba zala ye, tozana côté na ye, tokosa nyonso po mandat ezala très fructueux. Tolobaki Nzambe akanisela e pe ekokisami toza simane nous allons travailler ensemble tokokufisa sonité tolingi mingi aza ya biso tobotaki La province du Congo central aujourd'hui inaugure une nouvelle ère, une ère de la relance de son développement longtemps bloqué